www.congofrance.com. Oui, allô Guilain, bonjour. Oui, allô, bonjour. Guilain, osa à partir ya Luanda, toso tobengi yo parce que tozui ba contact na yo et pas ya membre moko ya congofrance.com depuis Angola. Alobi que osa proche ya Zobozi ou azalaki ex porte-parole ya quartier latin ya Koffi Olomide. Toki que Zobozi akufi, toningi toyeba précisément akufi na nini et puis c'était quand est-ce qu'akufaki? Yes, akufi depuis lelo na 11h, depuis lelo na 11h, et na babengaki depuis 7h, walobi ki azo kabiente, et par la suite na 11h, toyo information ki akufi. Et bon, Zobozi a belaki vraiment te, mais azaki na ba souci quoi. Ok. Azaki na ba souci, et voilà. À partir ya ba souci wana selon ko confirmer te ba rumeur moko kaki, et il y a cela le 28 plutôt, moi sinaye autaki okufa après Robela Liboma, et après ye lelo akufi quoi. Ok. Sikoyo akufi, déjà moi Snaya akufaki depuis le 28, soi-disant Belaki Liboma, et puis Zobozi moi confirmant que non, moi Snaya Be Liboma. Après avoir annoncé que moi c'est Zobozi Abe Liboma Zobozi mon pas kufi. Toi quand le malade wana ou bien mort wana liwa wana et uti wapi. Est-ce que c'est parce que abandaki ko relater ou bien ko bimisa ba vérité to abandaki ko loba biloba loba to confirmer ngote par rapport ya Koffi Olomide makambo sirène makambo ya secret au Koffi Olomide salaka ou bien liwa eleka ba fandi ya Koffi. Ouais, mais toko le bapé en haut parce que à part ça, et là on sous tout moni a grave vraiment zate parce que ko bela da moi sina liboma oyo, eza logique quoi. La logique du fait que Zobozi a tel moroté, likambo moroté, kabo maman moi sina beli liboma, et après par la suite il y a okufa. Donc tout le bara yango parce que guerre d'esprit comme qui moi makasi continue de les battre ko pour menacer et tout, vraiment tout le bara yango parce que awa Zobozi a un problème na mutute na Angola wa, et tout le bani ka viwana virambuka tout le baim tazana hauteur ya na yango, mais à part ça et le bamape yemoro pour yemoro ça qui pas album, il faut ça qui album yemoro pe Zobozi album moro simba kité, et selon batumsu souvent le Zobozi yemoro simba ki biloko na e beti parce que album na e moko comme un peu musicien en Angola. Ok, mais si ko obino bana Angola oza kuna bo confirmer que Koffi Olomide mutu a sali que pour akufa. Ouais, yango wana ko yango wana ntao parce que eza enchaînement babiloko wana nyonso Zobozi bien avant makambo ezalaki te, mais so olandeli bien ntango asali ntango abandika bakodénonce babiloko na koloba contre ye nde makambo nyonso ekomi toloba nini eza ye aningi asala esiko faire te ye mpo bando tinda deja bato babundisa ye mpe ezaka yango te babeta ye combien de fois komenace ye pa bato ya quartier latin toloba nini ntao. Ok. Ozolanda biso bazolanda biso ebe na kati ya congofrance.com tolinga toyeba lisusu oyo ezali très très important. Zobozi na makambo alobaki pona danseuse oyo ya Koffi Olomide, et puis ekolobimisa su basekret ya Koffi Olomide, mais toye kotala tomoni vraiment que bato ya Koffi Olomide bareplike makasi te ndenge abimisaki que Koffi Olomide autilisaka ane koutilize ba musicien naye comme étant ba PD donc homosexuel. Est-ce que bino na Angola kuna beaucoup conseiller était avant kufa atika ko bimisa biloko bongo en public? Ouais, parce qu'il faut aimer l'homme, Zobozi à mon avis déjà
Zobozi aza mutu asikate pa nani epa Virambo amutu asikate pa Virambo aumeli na ye bana ebele so abimisa ba vérité c'est parce que eza vérité eza biloko amonaki parce que Alexis bana ebele ata bato nyonso baoloba na baumela na quartier latin lokola Zobozi te Zobozi Alexis bana ebele frère ya quartier latin eza ba vérité moko eza ya solo et puis so landeli ata ba chaînement ba vidéo ya ba biloko nyonso bandoloba na nde bandaki kobimisa ba vérité wana nyonso na ya poisa omona ke biloko wana nyonso na batrait nyonso wana eza vrai Ok, sikoyo bato baolanda na kati ya congofrance.com eloko nini okoloba programme nini okopesa et puis par rapport déjà à mwasi na ye aza na morgue na bakundi ye te et puis ye moko mpe aza na hôpital na minute oyo batie ye soi-disant déjà na morgue eloko nini okopase message na yo na bato nyonso te oyo balandaka biso na kati ya www.congofrance.com déjà par rapport ya liwa na ye vraiment que mokili oka so mutu aboma na epe pe kaka akufa na epe et puis à part ça kubatu nyonso basoutenir ye kaka Kofi Olomide wana apeti na ye atende nini asoutenir ye pe kaka pour que ba honorer ye pour ça honneur na ye pe kaka eza honneur na ye de son vivant babebaki mais bano balekisaki na ensemble eleki bano babebaki donc baza a soutenir ye bakunde na honneur ya quartier latin kaka yango wana eloko na koloba na bato nyonso koyeba vérité balobaki ozwa mwa garde na makambo wana nyonso parce que eza vrai. Ok, au conseil na bato nini na porte-parole nini porte-parole misusu oyo neti ya Weranson neti ya JB ya Kofi pour na un jour kobimisaka secret oyo eza secret bon en public. Il faut pas avoir stratégie, il faut pas avoir mahele. Il faut pas avoir mahele. Pour ne pas bimsa bongo, yo peut-être sur le plan na makambo spiritualité, Zobozi azaki makasité lokola Kofi, ya wa beti na ba milimo na ye ba frappé mais yango wana il faut pas avoir mahele batika oloba bilobe loba na eza na importance très quoi. L'importance de ce mutasala mabe na e bozaki na e o contribuer ki kozwaka attitude moko ya ko changer vie na e puis esili. Ok, siko kuna na Angola kuna boso organiser ndenge nini pona matango ya Zobozi na mwasi na wa hotel kokufa depuis le 28. Jusque là déjà à partir nini ya mwasi na e ba moyen d'abord ezaki monter ko réunir ba biloko nyonso wana pour que basala obsèque moko ya bien pour la famille et voilà matin ezalaki na morgue et Zobozi lisusu boye bakisami donc bazo observer nanu programme ezala kaka ngana obenga bino pona communiquer bino programme. Ok, obenga biso na numéro oyo eza na kati ya congofrance.com et puis okomela biso sur congofrance.com na okomela biso na adresse mail oyo eza congofrance@hotmail.fr. D'accord, interne. Ok, merci beaucoup bino bato bolanda biso par rapport ya situation ya Zobozi déjà tozwa interlocuteur moko oyo tozui à travers collaborateur na biso moko kuna depuis Luanda interlocuteur wana alobi makambo eza ko engager Congo France te déjà interlocuteur wana azali na kati ya Luanda azo vivre makambo oyo auto loba par rapport ya liwa ya Zobozi et puis na mwasi na donc bon restez toujours branché sur congofrance.com pour voir détails surtout il y a matanga et puis bon hésiter quand même à contacter congofrance.com ou bien à soutenir pe artiste Zobozi ou auteur okufa biso par rapport il y a musique congolaise. Merci beaucoup Nabino Batboulana Biso, te remercier Junior Bookson Boukassa le manager. Te remercier Sahara Ramazani, Raphaël Walukonka depuis Kinshasa. Congo France. France.com, site ya Masolo Danger, Masolo Kitoko.
congofrance.com.